Ngai naza mutaketo te ngande nzamba salanga bo etadi so na moni tadi ozo évoluer au sala ba meilleur de toi. Ngana on va na bando réfléchir ndeni na dribbler tadi. Na zui tadi comme adversaire à boulot fona les katadi na babone. Fona les katadi na succès. Na zui adversaire sans le savoir ya NT à travail ba bengango concurrence loyale. Eloko Kongola linga te za kotanga Kongola linga kotanga te makamsu bo traiter de kisité. J'ai eu le temps ya ko sacrifier ba heure ba temps ba pongi ana des témoins na vie. Nana masola Jonas. Na société mais na tangi pas za témoin. Vie est facilité. Non, mais la vie, c'est pas... Sarah lelo seka ba jeep tout consort mais bolinga boye ba te bo sa téléphone yo ba Sarah banda wapi Sarah bandi be mission na ba téléphone non ça na ba live ba to ba mona Sarah ça la live et puis na la première fille na RDCA wa asala banda na streamia c'est moi na bando ça la streamia mutali boso benganga na l'accès streamia Bibi Kapinga. Sarah application ça la ba live za kitoko za application nini na tindela lien za streamia boy. Deuxième mutasenga ngana la kisae mi atembo na Karine Mokondi ngam na lakisi bango streamia. Na on cité ba combo parce que ingratitude déjà condamnable. Belé na lakisi bango makam na réseaux sociaux. Na beza streamia et c'est de pas na mangam na la kisae streamia. Ba live ba internet izala coûter ba internet ku bazala na mamba ba live te ba connexion de qui compliqué ba zapi na mamba ba live te c'est ka be mission ba chaîne botami ebele o ebotami na simananga oyebi nga boti ba chaîne ebele dossier Niki na mema tala charge abatu o lelo ba komi ba chroniqueur na média ngam na bimisi bango ba produit fabriqué par moi. Normalement, faut botiner de l'anga ba mbonga mabonza. Bon, toute fois ta bo pesinga dim tenzamba reconnaissant ko le ka batuto mokila afutanga. Alléluia. Donc naza parmi bato yo ba fio ba bosser dire na réseaux sociaux. Na makampenda ba recherche nga na luki. Et puis azo continuer pe ko. Et puis na bosser ka na luka. Tala ga dote ka na tumbako. Ah. Na tekela vibrator. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Mbote bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media Télévision. Bienvenue na émission na bino le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite est présenté par Tadi Ngala, pas réalisé par Bon Delive, notre réalisateur de tout le temps. Nanzela Peya Machine, Lelo na kanisi encore une fois Botuale parce que Azali présent, Azongeli, Azongi Susondaku. Mbote Nabino, les abonnés matures, responsables, les abonnés au Bazalakana micropté, les abonnés au Bazalakana parti prité et surtout vous qui n'insultez pas les gens lorsque Boya Kanaba commentaire Nabino, Nzambe Azala Nabino, Lelo Tozali Nasango Yamawa, Nakansi depuis lobby na Ngonga ya 21h na Ngumba Kinshasa. To perdaki encore une fois une comédienne Oyazalaki Mama Nzita Batunyon so balinga qui est Miss Moyombe nakanisi ba musala onion so asala na théâtre à Congo ba papa ebele ba mama ebele na mokili mobimba boyebaki mama wana olelo azana bisote mama Nzita asali 8 ans na maladie na ye oyo bandeko ebele ba yebi de quoi maman abanaki ko souffrir mais lelo ensemble na concert nanga Sarato la toko meka ko pesa bino ba vérité oyo beaucoup de personnes jusque là batikala ko expliquer bino te sur la maladie ya maman Nzita cause ya maladie na ye eloko o de memaka ye na ba AVC eloko o de sala que non maman zo moi perte ya mémoire Sarato la azali lelo na 4 vérités wana akoluka moins asolola na bandeko ba comédien le comédien et comédienne. Cette émission est très importante pour vous. Zoyango partager ango, elle peut que zoyango au partager ango, tirer peu leçons na émission on a analyse autozo sala nande konanga Sarato la. Bon délivre au fond de la caméra. Nandenge ya bonjambe to jali na kanisi papa Jean-Pascal Leka mopanzi ya mama Bijon Ketani depuis Liège wana na mboka bapaya na Belgique. Un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noema Bakala Nzinga, maman Deborah Lubanda Kilo ma mère à Calgary. Fifi Wechi, soyez la bienvenue à Kinshasa, toi et Kim Kimura double K. Bisoto continue comme ça Moussala na biso Eliane Kazimoto Sarah Kianza SK Maman Yvette Mbangu. Merci beaucoup Maman Yvette Mbangu pour le message na yo. J'ai vu le message. Ce qui veut dire que maman Olanda vraiment aux Ouakatan yo Olanda ba émission Autosalaka awa avec ma consoeur Saratola. Mbote Tadi Ngala pa. Mbote na bande konyo stu bozolanda biso partout na Top Media Télévision et puis na Saratola TV. Et un grand merci les sous na bas sponsor nanga au bazana sima awa et c'est Pélicité Nana Takaza. Merci na Majabu Gospel, merci na Azir, merci na Gab Molato, merci na Jimaji Kadasa, merci na Fondation Saratola, merci na Tata Poe Fapekato ma grande sœur chérie, merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, na Moni Bongo Amelia Mweba la privade ya Orlando Domingos. Un grand merci na Jenny Bet Industriel, moi c'est Pembe le président Charles Tamboué. La PCO Bambo Tebele Sikozali, Bambo Tebele na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Merci Penayo Tatingalapa, merci na ba vrai nanga. Président Bébé, la présidente maman Nathalie, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Edwige Kalala, Pamela Kabea Wetu, Angelos, Celia Kinkela, Rose Bonga, Papa Edi MK, Sol Yabambemba la fille à papa, Namoni Bongo Angelos Karwan, Général KS, Fatou Dukanti, Maman Makela Kumba, Naïsuna Bosani, Debo Bouchab officiel, na dans bon délivre pas Debo. Bon début. Yo be debo. Debo dede. Oh, yo be debo ne. Debo bo chapio o ye bien de. Ba vrai na biso. Non, omoni Sarah, nandenge ya mabete. Lorsque nous parlons de vrai, ils sont vrais. Ils sont vrais. Ils sont vrais avec Sarah, ils sont vrais na Moussala ya Sarah. Je n'ai jamais vu Naba commentaire ya Sarah, même si les gens parlaient à mal de Sarah. Donc et puis l'autre fois Tozaki côté ya banani ya ba Jenny Beta
Jenny Beta. Tous côté il y a Jenny Beta. Moi ça Pembe. Ah, ngala pas côté il y a Jenny Beta. Moi ça Pembe. Donc voilà. Merci beaucoup Nabino Nyesto. En tout cas, merci surtout pour la fidélité. Merci Nde Bolanda nga na ebi kezaka binote batebele balanda biso tadi baza ba anonyme parce que so na ebisio Nathan oyo babone ezo bakisa makaka na ucho bakisa 1000 abonnés. Merci beaucoup na bato bo bakisami. Soyez le bienvenu boye malamu. Oyezali chaîne Nabino 1000 abonnés na komi na 62 000 abonnés. Donc 1000 mois bakisami. Félicitations. Ça montre que tolobaka makamba bezité, tolobaka kaba futilité té, to salaka clash té, mais ton enseignant rappé bateau. Bateau baza mature, bateau baza instruit, baza rappé de fois na posa batala ba émission oiza mature et instruit et pesa bango 1+ na vie. Et na chaîne na biso to wana ba critère wana tout. To appé to CPC appé ba femme insensée. Hermo to continue moi humour na biso. Déjà wangala CPC to za wana to CPC to wana ba catégorie ba fan tout. Ba femme insensée pe na pesi bino mbote na linga bino mingi. Mo wana insensée zo mériter zala parce que bolingi kozonga ba femme avertité. Bolingi kozala ba homme instruité. Bolingi botika la kana ki insensé ngala linga bo sa transition bolonga ba insensé bozonga ba femme avertie. Donc ba fan nyons tout to linga bino vraiment mingi to sepela na bino moi trop quoi. Merci Tadi. Et puis lo mongo fo bakisa na bande kona biso oyo balandaka biso nyonso o nyonso bakomaka tozwaka ngo en considération bazalaka motuya pona biso. Ah oui hein. Donc bazalaka motuya pona biso et puis Sarah donc yonda oleki ans na ba abonné. Mais oui, ça se voit. Oleki ans na ba abonné. YouTube déjà asali biso mangolo moro kufingele gai moi trop kinga kobeta batolo. Atiki biso tout motaka. Chacun portera sa propre charge. Oyebi lobi na 8 mois de voir mon bodo pesa inga. Na koti penna na internet bo ina ketala Vincent Tulize azana plus de 200 000 abonnés. Tala. Vincent, oyebi plus de 200 000 abonnés. Coup de chapeau grand frère, coup de chapeau na yo en tout cas. Et puis en dehors quand il y a Rosana babonné, ayebi marambo moi trop. Oui, et puis il est Aza, oui, Aza. Bon, Natchaka le seul parce que ngana ebi ezala kaye. Na eba ba jour moi période mo Mike Lokamba. Nazara na chaîne na ba notre travail kutana na ba problème. Abinanga ba problème mutako régler ngangwe zara Vincent chez Louise na kyo luka Vincent. La chaîne n'a commis na ba plus de 1000 abonnés na luka monétisation. Na bengi Mike Lokamba. Na benga Ken ba singa mutako sa lo monétisation zo ambongo na kishase ya ka Vincent chez Louise. Donc à l'époque na ebi kombo Vincent chez Louise na makambo ebele oyo aida batu na makambo ba chaîne. Donc na ebi Vincent ka été chroniqueur azana chaîne na la voix du peuple tenga na ebi Vincent na makambo ya maintenance. Na ebi Vincent na makambo informatique, na makambo ba réseaux sociaux marketing digital, il maîtrise bien. Donc nazana ba témoignage ne mo ebele so likamo ekomi boluka Vincent boluka ozo comprendre. Donc mutu boka na maîtrise à YouTube makasi ce qu'on appelle na salara effort na za loi Vincent. Est-ce que vous comprenez? Oh ya malamu ya zaki. Papa ngana ngai naza mutaketo te ngande nzamba salanga bo etadi so na moni tadi ozo évoluer au sala ba meilleur de toi. Ngana on va na bando réfléchir ndeni non dribbler tadi. Non, c'est l'ok tout. Non, t'as dit, à travailler chaque jour, à côté de l'émission 5 par jour, à Salaraboué, à Salaraboué. Ah, on a pu travailler, na t'as dit comme adversaire à boulot, faut les catadines à babouné, faut les catadines à succès. Na adversaire sans le savoir, il y a NT à travail, babengango concurrence loyale. Donc na chaîne nous commis adversaire à chaîne nanga po fona l'écho. Ndenga na tala Vincent tinga bi ah et ba tutu balobaka Vincent monezatin nga fona sa moneza chaîne nanga moko pona sa ngo fona sa ni na bali ba formation ndenge nga na découvert YouTube réseaux sociaux comme monétiser ba page Facebook na lukango nga moko. À l'époque page nanga na sima ba page belé na epé YouTube na sima ba tebelé talasko ba abonné na ngona ba page nanga page Facebook nanga na plus de 244 000 abonnés nazo lingana kanga bato ba banda
page ça fait 9 ans passé bazade na ba page maintenant kanga bango ozo comprendre donc ezo lakisa ke nazaki na ba objectif nanga nazwa batu mususu ba concurrent nanga loyal sans bango baeba ya ketote ya kofinga yepete ya kosala na mona ki abatu nyoso baluka ka Vincent baluka ka Vincent tenganga na luka mutu te ngama nanga no sango ngamoko voilà na koti ba formation eloko kongola linga te za kotanga kongola lingi kotanga te ba loba koto soki olingi ozo congolais zwa kaka mbongo tchana katikati ya makomi azwate akozwate soko dozu buku wana opesi kandi opesi oya kokuta ngo bongo ekanga mbona ona kati donc kongola linga ko apprendre te alinga ko évoluer te ko fungola cerveau te na 8 ans Moni premier confinement nyonso banda confinement banda ti sili na zo formation. OK. Voilà yango no moni lelo ba fruit ya ba perte te mais ba fruit ya ba énergie ya ba temps na mona kofra yango pona koyeba makamoko boye lelo naza onaza eza ba fruit ya réussite. Merci beaucoup et puis ngapé na zo accompagner ka justement. Mais muto amona ngote bango ba tchara na okisi. Mais yeba ngo tadi ngana kola na la mukite na kyo simba kisa musique. Et ça la te fona za muzika na te tadi na la na muki na ko simba kisa bale mais na yeba to beta bale tata yo mo kisa ngo esande. Et simba te. Donc allez-y comprendre makamsu bo traiter de kisité. J'ai eu le temps ya ko sacrifier ba heure ba temps ba pongi. Ndetinga mikolo na ola la ka ba email. Na des témoins na vie. Na masola Jonas. Na société te mais na tangi pas da témoin o ba to ba ko vérifier. Naza na Global Moscou TV. J'ai na Trezege na Moscou na PC Mbote. Bango mi balé. Baza bato ba ko témoigner ba effort nini nga na sali pona koma lelo. Ba vie wana na obenga bango ba 3h du matin ba 4h obike na laliti. Ah, Sarah na ponginga bia pardon edenga na osalelo mona kale awa. Na olinga basela nga te nga na seda chaîne nga pa mutu te salela nga na sala ngote na osala nga moko yo soka na comprendre te papa diriger nga na kanga mi awa na saeli yo ba capture to na bengi appel vidéo. Je dormais pas. Na banda luka na zala o na zala lelo po o lingo zala lobby faut préparer ngo lelo na banda ko préparer voilà na se préparer qui en conséquence et ba résultat nango yango ezalelo c'est-à-dire vie réussite à faciliter à la rater nde bato bakantara so fungoli no ka chaîne o fingi no ka batu o sali no ka boembamo et si lo bongi na YouTube te yana ba sacrifice au sala vie nyonso yana sacrifice imente ya makila te mais sacrifice à vie sacrifice ton temps. Ah, formation. Voilà, merci. Na complété Kassarato là. Un témoignage, je tiens, témoignons-nous réellement vivants. Vincent, tu lises, moi je me rappelle une fois j'étais en voyage. Nazaki Namboka Bapaya Kuna. Ah bon, bisope de Kena, biso Namboka Bapaya. Nandenge Yama BTM. Peut-être un peu comme on a ni photo T. Ni parce que nous le faisons juste parce que nous avons à saluer grâce au que beta moi tour foot à moi nyongo ya miso. J'avais une chaîne Top Media 243 ba bloquant chaîne wana et pas bato muté mabe parce qu'à l'époque ba mon vitesse ndenge ya chaîne de bandoya j'avais plus de 5000 abonnés na chaîne wana et puis à l'époque biso to sala ba chaîne oza ke dijar so sali chaîne directement aux ana monétisation j'avais ici c'est 1000 euros parce que chaîne nanga na tchaka on a pesa ngo master nanga mon na Belgique Wangler que je salue Wanga l'artiste Wangler que je salue en passant ba bloquant la chaîne wana Vincent Salaboye pour te récupérer chaîne et Simbati Tina Souka doit epsinga tata lokola 1000 euros moza na katia to benda kaka 1000 euros mais na 1000 euros na zoaka na pesaka 50 $ seulement donc ce qui veut dire que non babola mudo eleki belé nous sommes là toko simba na loboko toko lingate buzoba eleka tout autour na biso surtout nous devons être conscients Sarato là ba Vincent na ma solo ouais média en ligne ba icône donc il faut icône eza existe te ba existe ba icône eza bato basara musala oye ba bato ba travaillera na nombre de vidéos na chaîne kala na ba 3000 et quelques vidéos na chaîne 2300 et quelques
Ce qui pas Vincent Oku tapé ba vidéo, ça montre que bateau ba bossara. YouTube a biso ba bosser. A biso ba beziste té. Moment na mutu moko ganga icône na média so côté na chaîne ne Oku tazata na 1000 vidéos té. A bossara na été. Vous comprenez? Aza plus basé na ba buzz na ba futilité. Muta pesi batu image ya olakisa ke chaîne YouTube eko comme appelle chaîne télévisée. Nga mona ngo kapa Vincent. Que au coach de émission politique, au coach théâtre, au coach analyse, tu peux tout faire. Yangwana tellement ngana ki mayele na ki na ba vision ngana tala ki loin na bitenga non sa plateau. Nga sa plateau na non est l'hôtel. Mais na signa na zo plateau oyo na su peut parler entre tanga non la na ki kuku na nga sa $50 mais na signé sous ba plateau ta ba ventir. Entre temps premier salaire nanga YouTube na zo $300. Ngo. Mais na signé sko a. Quand on a vu 300 là, mais nyoso donc keke na plateau. Yo kate la vu vertige. Na signé kaka. Na mwambo na économie na za obomba ya oba ola ba business nga na signé na ye awa na kuta na papu na futimbo. Donc na mitunité ke na bando futa ande nini. Mais na signé akina j'ai osé. Na osaki quand même. Il y a un plateau parce que na ki na ba vision nga et puis na zo plateau mais na caméra té. Makaska na téléphone. Mutaza osala aweza comme on est Gucci Sinda. Azara na caméra na ye, azara pe na machine na ye. Yenda zaka filmer, à monter, à filmer donc matériel ya ye chaîne viva. Bien la caméra mon azara na on a chaîne a. Et puis so ba filmer les bisango elongi mwindo. Est-ce que ça a o ya ngote yango ezaka mukebo esoni mo mukebo zela za na ngwezao. Au monde en t'a dit. Vie est facilité. Non mais la vie c'est pas. Sarah le long c'est ka ba jeep tout consort mais bon linga boye ba te bossa le fond yo ba Sarah banda wapi Sarah bandi be mission na ba téléphone non ça na ba live ba to ba mona Sarah ça la live et puis na la première fille na RDCA wa a sala banda na streamer c'est moi. Oui. Tozo sela nga na vie na trezeke global Moscou to ponga so na sepene loko tadi na sengaka na benga vie na nga bivie na mona ba bande passante eleka na mona o sala bo o sala application nini kota masolo Jonas ala kisanga OBS na zo sala pe OBS OBS na zo sala ngope na ocha ba vidéo na sa ba live na OBS mais na mona OBS ezo ala kilo par rapport à machine na zo salela na solo li na vie na global Moscou ngabi yo na mona ngeza moins intéressant mba mo atindela nga lien streamia atindeli ngango asombeli nga abonnement na bandi osala streamia mutali boso benganga na l'accès streamia bibi kapinga Sarah application ça la ba live za kitoko za application nini na tindela lien za streamia boy deuxième mutasenga ngana la kisae mi atembo na Karine Mokondi ngam na lakisi bango streamia na cité ba combo parce que ingratitude déjà condamnable belé na lakisi bango makam na réseaux sociaux na beza streamia et c'est de pas na mangam na lakisa streamia na bando sela ngo tongo oyiba période nga bando sela streamia mamba fallait te po bango tout o ba koti streamia mutalaksi bango masolo a Jonas. Boye mama sola Jonas aza mona bilo musu shenga o mona benga tola wana eloko nini yango susu ah ngapela ko beta ba trukila ba recherche na yozo luka yepe luka on comprend donc à l'époque wana na makambu ya ba période ya makambu ya talaka ba période ya confinement ba live ba internet ezala kuté ba internet ku bazala na mamba ba live té ba connexion de qui compliqué bazala pe na mamba ba live té c'est ka be émission ba chaîne ebotami ebele o ebotami na simananga oyebi nga aboti ba chaîne ebele dossier Niki na mema tala charge ya batu o lelo ba komi ba chroniqueur na média ngam na bimisi bango ba produits fabriqués par moi. Normalement, il faut que tu aies un bon mabonza. Bon, toute fois, tu as besoin de te reconnaissant que les gars tout toi mon kila. Alléluia. Donc, naza parmi bateau yo, ba fio ba bosser dire na réseaux sociaux. Na marampena ba recherche ngana luki. Et puis azo continuer pe ko. Et puis na bosser kana luka. Tala ga dote kana tumbako. Ah. Na teke la vibrateur.
nazo na luka ngana luka na yeba tadi na luka na yeba fonctionnement maka talaka na comment est-ce que elle na ba chroniqueur au bazar ba yebi OBS ba yebi ndeni moni OBS studio nga salela live na ba OBS na machine na sala live na machine nga sala live na machine na caméra mutalaki sanga ngo azali pona za ko luka na matin donc na sala mahambo bato ba sala te nga za kibongo na ina yango tina yaki ozwa na plateau caméra ya te sko guti te mana za sala la caméra ne moko so émission na ina sa mo émission na nga au mona caméra na eba luwango yepe azoluka moi katukubianza moi nini ngasko mona na zongeli ba live na nga na machine to na téléphone pour na la live na manga bandi live na machine. Et puis je me rappelle aussi live ya liboso ya makambo niki to sala ngo yonanga na machine na réception où on avait des appels tozo boya même ko yamba na machine yo mo za témoin donc na zaika na machine to téléphone l'ité akanda za témoin aibi caméra akoma kut koki mango mama Sarah somba caméra bien ouais ça va bilo que la ko kabara jamais la vie ça va archive etikali ngala bomba yango caméra merci beaucoup Sarah caméra oyo l'ité akanda aibi yango so ba filmango bisa bato mwindo elmo pe o mona muto zoninga na teme lité akanda comme ça singa bi mama Sarah so ba caméra bien be monsieur ezala kitoko mais caméra o eza kitoko te skoyo na ina téléphone nanga mon S9 Amelia mo batindela nga ba période S9 Samsung S9 ebimisika ezaki na image a bien jour msusu to sa na monsieur singa bi to sa na biso na téléphone kena caméra o sko to commence à na téléphone caméra donc tellement bon oyate na somango $60 na bilokos Sony $60 bongo somba ba 700 ezate ba 600 ezate na lukande na mata la vie abanda mais lelo muto mona ngo kisi ba sara wana ba eka lelo na ba internet yo sara eka lelo yo moninga ba monétiser la chaîne j'ai tout fait seul na sala tout a dinga moko so na kangami na bengi nana vient nga mo su na ko bosa na TV na nga wa chendelela okumwa bandela na kumwa na mo de sepelisinga Wapta Diego Kabuya Wachendelela Viela nga wachendelela Ozo comprendre Aidanga Petro Tala kutu muto ala kisanga mwa makamu na réseau ya YouTube mais akoma pe ko bega nga Sarah application wana elo mona mono tie wana e hanini o mwana la kisi abi yo pe lelo ko mona kisanga c'est parce que na ki na posta na koma esclave batute na dépendre na batute na banobenga benga la kisanga non na lukango moko na keno su musika TV na nga Mike Lokamba za wana aya otala nga na prison abetelinga Sarah chaîne nango ndire zo matate zo evoluer te menga yenda bana basola chaîne nga za mwa msana o comprendre abina nga na mona Sarah na mona bina ba revenir malonga te na kota na analytique nanga na laxi na bisi o moni na fin du mois o so na travailler bien te montant na zo yango agangi Sarah ndeni on est là moi combien montant on le ponte et c'est les cas eza na ngwa lelo te ngardo. Moi, j'aime pas faire passer. C'est ça, c'est comme fin du mois. Non, les cas montant. Moi, montant, ils ont estimé à combien? 7000. $7000. Wana to koti na kutu katikata mwate na c'est so to komiti fin du mois na kozwa 10000 a gangi. Aza envia kufite Mike Lokamba na ta nkombo na ye. Abi Sarah, ngana omona bambonga malonga te, bona ngatu nengabi. L'accent na kota na chaîne na koti na bandotal Nathalie Batak Nathalie Sarah yo mambo sundeni wana boloko prisonnière na kacha parquet Gombia un dimanche bafantanga libanda na zora moi visite ngai papa Diego entre ta koto yo to sola mais non gérer live ba osela na internet na mutana Allemagne en ka osela na live na chaîne ngasko non gérer Sarah bon c'est le live kula yoza o gérer neni ngabi papa et ami kamusite Masola Jonas
bato bamona kaza professeur ayebi YouTube mingi mais atunanga o gerango ndeni ya maele vous comprenez au mona que professeur ndata l'élève boye ya kokita bengi oseli kamo ndeni esenga bité moni pona ba publicité salara boye à chaque émission salara boye salara nie Mike Lokamba chaîne ngo eke ba 5000 et quelques abonnés à Mati oh abando talisanga sko o ba yebisaki ngana sola na kena ebisanga kota boye basalaka boye ngabi papa bima kuna zwe loko collé na chaîne zwe loko collé na chaîne sala boye sala. Donc c'est comme ça la vie, on se complète toujours et ça ngape na bilo msuna kokate na bengaka ozo comprendre tala net tango batindela nga ba copyright Mike Lokamba benganga asinga bisara so balingi ba bloquer chaîne na batindeli o copyright benga alendele mutatindela nga ngo Yvette Kalombo benga alendele o ebiso yepe ba uto ko tindele copyright ba retira ke chaîne benga alendele a la so cha en contact na batumo boy basalela ke basanini basala de kantango ye moko Yvette place aza aebinde na longola copyright na été nazara nango te na chaîne nga ata na copyright moko te masola Jonas a témoin ebi loko na benga na ebisenga bi copyright ka Yvette eza soute na chaîne na sele capture abi osala ondeni ngabi tozokola musala ezo ngana kolukana nga mutu te ebongo tina koma système otinde batu ba copyright go nazwango batangisi ngango Zokola. Et puis pour votre information, parce que na lingosa lango souste na biga kopa batutu toliara wana. Au moins des aboison na bina tindela mutu copyright sa ache photo na ngate, ache pe kombo na ngate mena tindele copyright na ko salango. Mais à une seule condition, faut za na mwana loko adasa. Asa et l'autre traduction. Na comprendre. Na comprendre makasi na yo. Est-ce que vous avez compris? Translate. Vous avez compris. Traduction. C'est que dans Azana na aide mémoire. Est-ce que YouTube est à base dans les États-Unis? Ouais, na Californie. Bisoto ana batata pour les États-Unis. Est-ce que yebi? Nabi. Toko ke fundo pinda ke ya ti biro YouTube. Nabi ke YouTube azana Californie. D'ailleurs ezana na maman nene Adam azala voisine ya. Est-ce que le anglais ya yo ko funda mutu anglais? Tala la longo la biloko la kitoko. Est-ce que batu ba ke YouTube ko sola na bango en ligne penda boy solo la. Et là yana batebele ba bien monter. Mais ngaso na ngina komela YouTube na ba problème ba regret mon telo mo chaîne ezo kende bien tena solo la na YouTube. Et puis tala kaka ba pesa avantage na bato ba solo na YouTube na anglais. Parce que ça en français ça na ba air limité que YouTube a disponible. Parce que faut avoir traduire. Mais si ko yo soki ka ko lo ba anglais ya bo solo na YouTube anytime ata 4h 3h nyoso solo na ko okomeli à répondre. Parce que ngaya da ça permanent à cause la nga traduction. Est-ce que y a 10%? Adassa. Traduction. Non mais bisogno. Et puis on a place au son na yebi maintenant kotanga te na samba te na bengake. Adassa, je vais faire quelque chose ici mais c'est en anglais. Explique-moi. À quoi expliquer nga de A à Z, maman on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Donc si tu veux faire ça, il faut cliquer ici. Naza bien entouré, très bien accompagné. Merci beaucoup Bande Balandi. Voilà, il y a Naza besoin de mon chouaka. Sincèrement, tout ce que ma consoeur a commencé depuis place to bandit. Si on va monter tout tanga na ngota ngote ba femme insensée, batake to ba ko kufa ke sara sima bon ebele. Ya wana za le passer hein. Botanga singala bo pande nga pamba. Et elle est passée, hein, ma période à Team Niki. Mais en dehors de ça, même si elle est passée, elle est présent, na yebi ndenge nini chaîne fonctionnaka pour gagner mbongo ya malamu na YouTube. Voilà. Je sais comment le faire. Merci beaucoup Bandeko. Vous savez le pourquoi nous sommes allés là-bas? Mais bandi mangate. Na laksa batebele. Na tikika. Na laksa batebele. C'est tout bon le reste. Na laksa bate nga na laksi batebele.
ngape balakisanga ngape na laksi bato to bomba mosu mais na sala ke fort na za mungamba bato te pona bato na esi ona masoa Julien to sola te skonde na za sona na problème na ngana obenge te pona yebi neni na ko décanter situation na nganga moko ozo ko po bato muta mutu ko dépendre na mutu na humain tadi oko comme esclave pour rien okoki kokoma te ozande esclave likambo esala fo benga ye pa ebi ke Sara nenga za na so bakale awa lukanga tenga lukate na sala effort na koma esclave te so yaya la kisinga na zui ngamo pe na koti na ba recherche na banjo luka so mutu koto la kisinga pe na zui na koti na ba recherche na comme etadi mobile nga komelinga je t'aime à la folie na la kiso message kotika mais Sarah tozo sala émission donc yo to sala émission azalaka na sonnerie ya ye moko spécial message bimi WhatsApp nga na ondima ngote t'as dit caméra professionnelle omoni buzoba baninga bazokomela bango bajete munga bazobenga ngaka epa ya bato ya misala baninga bazokomela bango bajete à la folie et vous m'appelez comme ça en pleine émission te tanga ko banga nzambe tadi osambela katanga ya fona bano tanga nanu na mutu o atindi na yeba so zana je t'aime mon mari j'aime mon mari yo kombo ya Diego ndo comment j'aime mon mari tanga je t'aime na niveau oza atana idete dans les pamba kabo ouais c'est ça l'amour dans kanisinga siko place aza et puis aza na répétition dans coulisses dans la vie il faut trouver la personne oyoko vivre naie pour toute ta vie il faut jamais aller vers la personne o azo se pelisa yo voilà il faut kozwa muto yo olingi avec son cœur. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui donne encore la santé. Sarah venait d'expliquer des choses ici. Zelena, si ça, pardon. Pour la émission, il y a la comédie, et une deuxième émission. Ouais. Elle venait d'expliquer des choses. Oyo. Et Pessinga goût na eloko pour vous dire, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme trouve un homme insensé à venir naître dans un bébé, c'est pareil avec l'homme lorsqu'elle trouve une femme insensée à compromettre dans le lobby naïe. Aujourd'hui Sarah et Sarah nandenge ya mabete vraiment pour tenir nga rigueur, j'aime bien être pembe tout sur la pembe nenge masananga gérer ma tourne dans le baka depuis Turquie kuna. Sarah était nanda kumoko ya 150. Elle a l'habitude il y a koloba bikok mo boy. Mais pendant ce temps, elle a trouvé un homme. Mais na mona photo ngo photo nda kwango. Na posta ngo na mona ngo. Ezana silisana. Sarah soit na tika makambo ngano lingana logo. So continue kaka na tiki. Vous savez aujourd'hui là où elle était. Là où elle était pendant que les autres bazoko finga, bazoko chola, bazoko luka, ba clouer Sarah et son homme. Aujourd'hui, moi je vous informe, Sarah loue une maison. Beaucoup de nos amis, même ma frère Nabiso, ma sœur Nabiso, na poto ba koko futela ngote. Même ma musicien papa. Mais na nenga kinao. Na kanisi vous avez des familles, allez demander na galerie Batinda bango, combien ça coûte un appartement. C'est pas moins de $1000 s'il vous plaît. Voilà pourquoi, qu'est-ce que moi je voulais dire. C'est justement pour vous dire, mon frère, ma soeur, vous devez être mieux entourés. Mieux entourés. Et au-delà de ça, l'indépendance, Moussala et Bengaka, indépendance na vie à Moutou. Lorsque au commis indépendant, tu es libre. Aujourd'hui, elle est fière. Elle a des abonnés au Bazali, nobles, responsables. Derrière les abonnés, Sarah a ses intérêts. Abonnés intérêt et pas Sarah. C'est comme ça la vie. Yaya, ne croisons pas le bras. Allons chercher Tokota, Tomi Pesa na Moussala.
Ko désespéré tu as encore le temps. Tu as le deux yeux. Faut travailler. Wana makila, wana mai. Mon frère, ma sœur, aux yeux grâce aujourd'hui, tu es en Europe, en Amérique, en Océanie ou bien aux Akaka en Congo. Ngana sali before nanga Wikipédia koti. Batu musupe balali. Nafso do ngana créer ba concept nanga mobo. Oyebi etadi. L'ingratitude ka est condamnable. Mais ngai na ebiso que moni chaîne a ECD Panama. Concept à chaîne na ngam na pesa e. Nga. Et puis première matière à beta ya ba comédien nga mutu na pesa e yango nga Sara. Beta boyelo ba ndeza wana yo vanda nga na ba histoire vraie yo vanda no kana makamba ba comédien. Nga iso na zui ana ba no pesa o. Donc c'est que les nions sont et dépend na ma bibisa ba comédien yo. A comment bimisande lelo mais à l'époque ba analyse ba comédien ngam na pesa ka. OK, à l'époque. À l'époque. Non, il faut bien expliquer. Et ça na analyse la 2021, 2020 fin 2020-2021. OK. Oui. Wana ba période wana ngana nga trop ferré na lobela mamba ferré donc c'était ça. Donc mutachara pengana en contact ezara sœur na biso maman présidente ba Gaulois maman Fanta Fofana. OK. Azaro solane bien mutachara biso en contact. Ngana komo bengise na ba live na nga to sa ba analyse, yé pa bengisa ngana ba live na to sa ba analyse et après on a eu zo dossier maramba era. A commencé à ngana ba lien ba tunanga pe ba s'abonner pana c'était comme ça na komo lukele ba abonné na komo lukele ba fan na komo lukele pe ba tout et enfin na yo pesa ba matière ba comédien 2-3 matières na senga bininga zawana na ya solo na ya lukuta kota ça ngape actualité ngape ba uto tunanga message tika ba aventure zela na tanga pe message na wana muto wala mari de une femme ba komelinga ba lobi papa lupango alekia wa faut futa mbonga kulana mai o comprend papa donatika ba aventure donc na aide ba tebele na aide ba tebele et belé t'a dit na aide ba tebele na kotanga ba komboka te parce que ba ba monanga ka na aide mena moi na nenga ki cerveau nanga mbongo te mais maele nanga et sungi ba chaîne belé sungi ba tebele na réseaux sociaux. Merci beaucoup et l'accipe ba tebele et formé pe ba tebele parce que nga pe ba pesenga na otanga ngo a masola Jonas abando la kisanga mama mbebele talanga na bano mixer na son live et ozo imaginer na table à mixer na machine bango ba ebi ba so ba tapie ba machine nanga oh mama Sara so ebi matenga bi bo fongo la table à mixer oh suninga bi table à mixer wana biloka masola Jonas sko azolinga ngapo nazaki à jour so epsinga Sara télécharger boy kota boy sala non sala mbamo kanenga lo bananga na téléphone ndenge mona vie nanga global Moscou Trezeguet na PC mbote au mona na reconnaissant pour bango ba pesanga moi intro après ngamo pe na saini apportant un plus il ne faut jamais oublier na émission que masola Jonas to solo la raté. Mais il n'a pas obligé à témoigner malamu na e. Mais ce que yo na yepé bobé bana les soso. Non, la réalité c'est belé, j'aime pas les hypocrites. OK. J'aime pas. Merci beaucoup Sara. Nalinga mutu azala correct. Ozananga tozananga te. Au moni vient nga global Moscou Trezeguet tellement eba que nazala sous na ferrete ngana to na prompté mais à garder na bande na ya l'accès yé azala na ferré. OK. Ngape na garda bande nanga mais to tikala ko so na te na manka et respecter to beba na te mais yo zo l'accent ko zala nanga mais o sanga ba jaba ce n'est pas bien ndenge des fois batumo bo bazala ko mona abengi parmi mutu mora meka o sala nga copyright na pranda ke ye mutatinda ya la kisa ya sa ila ngango mais na longolango na la kisi ke oza maître ngape na maîtresse nazaki mwana mena kola. OK. Na longolango. Merci beaucoup. Voilà. Sarah, aujourd'hui, juste, bon délivre juste 1 minute. Poto kabwana ao. Bande konayo oba kolanda yo. Oba kozala na besoin. Aujourd'hui, bami tungi 100 mois trop. Yako luka moyen, yako zwa en plus. Yako luka moyen, yako bénéficier na oyo yoza na yango. Sagesse, savoir faire, savoir être. Bakoki kosala ndenge nini pour que bakota en contact avec Sarah Tola. Bien que tu es déjà à la télé. Pour na YouTube, j'aide pas. Naïda asuste. Pour nino asuste. Naïda asuste. Moni
toza pe obligé ka te ya koedaka batu po bazong c'est la biso gratitude. Mais c'est important aussi parce que ça décourage de fois. Monde na bia na eda suste po na décourager. Comment on a que mutumo o eda ya komi o akomi lelo mais à la gratuité à salela OK toi finga yo pour rien. Vous comprenez? Ça choque. Yango na eda na nga suste. Na koma tomie na ta na nga na misume bateau balingi ba bénéficier na savoir na nga na pesi yango plus na business. Merci beaucoup. Donc mutunyon sto na besoin de business orientation, comment commander sur Alibaba, biloko na tout en tout cas na ça disponible nango pour la formation. Mais makambo etali marketing digital, informatique tout ça là na sala ngo sustain na laksa na ngo sustain na otindo pina luka informaticien mo salela o luka mutu tela salela yo na rebrancher na batu oyo bako mutu technologie peza wana e sala rango na batu ba sala ngo mais pona ngamoko na laksa mutu en tout cas na sala ngo sustain mais na sala na ngo sustain mais toutefois boye ba que ko réussir na YouTube. Quand na YouTube t'es na vie parce que na YouTube non. Ah OK. Ko réussir na YouTube et au sengote au sala ba finga. Ko réussir na YouTube et au senga na ngoyo peut to sa émission chaque jour na pèse exemple. Bokene na ba chaîne ba ivoirien ba beta ba 1 million de vues ba 500 000 vues au moins que à chaque émission semaine passée à sous semaine wana sous jusqu'au mituna biso ça comme émission chaque jour mais bon malonga tendeni. Et tellement maté pour nini. Secret wana, clé wana, ils en ba connaisseur à YouTube. Na suki wana. Merci beaucoup Bandeko Balandi bino bo landi biso depuis bisika ezwame bino na pesi bino longonia parce que biso to sala musala oyo pona bino lobby ekoleka lelo comme j'ai l'habitude ya koloba. Lobby et puis à lire YouTube a komi nango tellement na linga bandeko nanga na tika na ibisa bango bomoni makambe ko mo changer. Na bomba. Na efsa kyo ke mbongo mo na betela kyo ngo te ya mbongo mo YouTube a offrir na beteli hotel te non beteli te boye bango ke YouTube azo changer ba système batu ba eba kiteke YouTube a fongola ba abonné po batu bele balinga otanga te mais ba message yaki musupe ya kana anglais musupe o balinga ba recherche à YouTube ba nini un jour azo kotisa bakendaka ko sala ba recherche boye ba yango que bato bo sala ba live derrière la caméra bato bele coach na bango ezaka masola Jonas mais masola Jonas foye bisa bato vérité ba live oya kaya derrière la caméra bo bomba ni bo exposer ba photo et kozalaka disqualifié plus tard. Oh là. Ba chaîne wana eza considéré te na YouTube so batangi na audimata ozalate. OK. YouTube so tangi ba principe na e asenga biso image à vidéo. Mutu image à mutu ya batu ya vidéo. Après ça ba qualité ya ba pixel à vidéo wana fo ezala format 1080. Asenga ka format ya son ezala impeccable, son ezala stable. Asenga biso lisusu miniature professionnelle. Na titre valable. Ce que yo respecte à nous ba principe on a tous derrière la caméra. O bando gagner ka ba miette na fin du mois. Ce que bo ça elanga keto nini? Botanga. Botanga ka. Il est temps. Bobi mana ba futilité. Tant yo réfléchir pour na vie nanga, sara koma boende nini nga na oluka ka mbongo. Na oluka ka mbongo. Mbongo ya na YouTube tadi. To tika na no kuna. Tika na des annonces. Na kenda jour mo otala bibi. Bon akenda na l'accès makamba stream ya pour sala ba live. Yé pa opesa nga conseil. Sarah, YouTube ya na mbongo. Mweningo sala ba histoire no o concentrer là ngo avancer koza na distraction te bimano ka na polémique avancer au monde simba. YouTube ya na mbongo ya. Sarah nga na auto so ba jipe, wa ba période a payer ring ne pesika. Na créer le pango. Ezambongo msuste. Azape na emplacement ya chitoko. Abi ezambongo à YouTube. Nandima etenga ba YouTube ngam na autozo $300 eloko ya te. Afungole langa YouTube studio place mata mutumato et matame yo ozomona matu ezo matate mena kati kuna ozo sentir matu ezo nakuta $14,000.
onano eke na compte te na kuti na loba bibi kapinga YouTube studio papa natangi komone mobimba YouTube studio $14,000 na bisenga bi oyo 1400 habité ça tala bien tozana papa Diego témoin 14,000 ngabi mais to sakana na YouTube abi ça raison batu toucha ba 25,000 le mois baza plus de 25,000 bazar abi moni pongai na kota na kata makambo boy atangelinga na otanga siko mutu wana te poza epa kendaka pa mutu mutango paza journaliste akenda kotala ye opese ba conseil ba stratégie à chaîne boyena wenengeni na ko évoluer na YouTube amona monta mutu wana zwaka epesa ye vertige azwa pe conscience kolongwa nanga siko na longwaka pa bibi kapinga ngape na zui conscience malgré na kota ki na yeba yi déjà YouTube de tambola mais ya babara na vie faut ba lakso kaka mutakoka zate faut mutu mwa yebiso te tadi faut kote awati tala esalanga mutu pasi nga bisko 300 na zui ya loga YouTube afinginga esiko esalio ndenge moko bo ko tunanga bafuta nga ya mondeni ya ndeni ba $20 ah Zambé 300 ngabi 15 billets oh malchance te baninga na ba 14,000 nzambe na sala nini nde na signa bureau plateau c'est ça na bisenga bi ba matériel ni na ko salela mais na pe na mbongo na ngote mais quand même na ko makaka na zaina mbongo na ngote mais ko makaka na somba ba caméra na ngona kande na soma mi balé nzela moko na kanda na carton na kanda na longo na caméra oku na somba caméra mo akop pesa ngango to sala ngoku te ni ne tungisa na caméra ngo akopa ngo ni ne tungisa na caméra ngo enregistrateur donc enregistrement net net au l'émission boye quoi na carte boyaka yango ndenge pe caméra nanga e bano sala eza 700D rebelle rebelle na ebi beaucoup plus de ça là na ba 700D nga pe sala bongo na caméra nanga na 700D ba kenda ba bongo ça na sombi cop je n'entends abeta biso banko ikokate simbate wana nyosu na oluka na progresser est-ce que batu bebi ke na sa caméra moya mabebo boyebi yango te mais lelo bolo baka basara wana basimbeli musalo bakisita ba place na outi ata yo moko pensons même au sacrifice ta ba place muninga outi na souffra boy caméra te lokote ndebi bia bisinga bisara poza à l'aise il faut somba caméra sika na bossé ba 1500 deuxième mois wana ba masola ba époque ba débit na nga ya ba YouTube nde ba montant na pesa o 1500 1500 bon okana kuta na 1500 na signé matos na somba caméra na sombi ba micro reporter donc na boma mbongo wana pena keto silana na sombi ba to bongisi scope na plateau e komi pena plateau et comment peut ça image à makam ça ici kitio na bandi scope travailler malgré ça li be fort comme place au komi mais batu moko boye baninga no ba chroniqueur ba na posaka ba bambayo mais boye ba be fort yo salate c'est ça na YouTube ya muto bonga na zati bozela mbonga YouTube na modèle bosa ela raoul bozwa na binote. Voilà, merci. Tokabwani tokutani Mbalasi ma bon délivre un nouveau numéro. Ngapena ko ya mobile na je t'aime. S'il vous plaît, to si ça na émission style tadi ngana ko ya mobile na kati bandeko bye mais pona nga émission style donc yo pena sara ozaka muta bolingo osa assembla lobby kabwe okomaki baba ero ozo sa l'émission mais mutema tout
tout voilà to soki a bandeko balandi ya émission to kutani très prochainement bozala branché biso tozo continuer na mosala. Merci bon délivre, merci.